Bandeko balingami ya EHP Media to tondi bino botondi bozali ebele kolanda biso na moma oyo tolobi nzambe tata oyo abateli bino abateli pe biso apesi biso pema ya bomoi. À lui seul soit la gloire. À lui seul soit la gloire. À lui seul soit la gloire. Tango tolobi nzambe tata tozali koloba nzambe oyo akela mokili pe na se, oyo atindela biso Yesu Kristo kokufela biso bato ya mokili ete biso tokoka kozwa bomoi. Nzambe tata oyo tozali korekonetre ye wana parce que toyebi ke na se ya mokili banzambe pe baza ebele. Voilà. C'est ça qui fait l'introduction ya sango na biso ya mokolo ya lelo oyo toye lisusu na nzela ya chaîne oyo munene ya EHP Media pona ntina ya kolobela bino pe kotransmettre bino toujours basango oyo ezali kotalisa vitesse avec laquelle le monde est en train de partir aujourd'hui. Ndeko molingami landa na bokebi nyonso. Balobaka toujours que celui qui a des oreilles pour entendre puisse entendre. Balobate que celui qui a des yeux pour voir puisse entendre. Mais Bible lobby que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Pourquoi? Parce que c'est avec les oreilles que nous pouvons entendre. Eloko nini okolinga oyoka yokaka makambo ya bien, yokaka makambo oyo ekoki koedifie yo, makambo oyo ekotinda yo na kati ya ba réflexion profonde. Lokola kaka Bible yango moko ezali koloba ete celui qui réfléchit aux choses, il trouve du bonheur. Landa ngai na bokebi nyonso na insiste lisusu landa ngai na kati ya information oyo pe message oyo nalingi napesa yo na tango oyo kozela te. Vraiment benga moninga benga famille na yo mobimba bovanda pe bolanda na bokebi nyonso parce que makambo elingi ebima, makambo elingi ebima. Ba révélation ya makasi elingi ebima sikoyo bobenga na tata mama bovanda bolanda tika nanu makambo ozosala wana tika landa na bokebi nyonso. EHP Media ayaka pamba te soki omoni EHP Media aye, EHP Media aye pona kobeta kelelo comme un coq qui chante le matin pour réveiller ceux qui dorment. Ainsi EHP Media ayaka pona tina ya koreveiller, pona tina ya koedifier, pona tina ya korecadrer pe korepositionner baye nyonso bazali kolanda biso. Alors s'abonner vraiment, liker pe tindela biso ba commentaire na yo pe ba commentaire na yo ekozala toujours les bienvenus parce que basali oyo ya bino bazali na kati ya chaîne oyo ya monene ya EHP Media ezali basali oyo bazalaka toujours disposé pe bazalaka toujours prêt ya kozwa ba remarque. Voilà bandeko balandi kopambwama epai nyonso bozali na moma oyo. Sango oyo tozali koya kopanza pe kolobela bino na moma oyo na yambo ete nakoka kopesa yango eloko ya liboso. D'abord tika nanu namela mwa mai, namela nanu mwa mai moke po estoma esali pasi, estoma esalinga pasi mingi. Mpona nini pasi? Parce que nakanisi mingi, na raisonné mingi par rapport à makambo oyo, na raisonné mingi, nazozanga pongi, nazolala te, nazotuna kaka bobele nzambe tata nalobi ndakomba makambo oyo yango to ezali yango te. Tika nanu namela mai mwa moke bongo tosolola. Nayebi ke boza nombre
bozozela boyoka nini tomemeli bino parce que tala kaka EHP Media. EHP Media, chaîne ya lumière boye, chaîne ya vérité, chaîne oyo ezali toujours disposé mpona ntina ya kosala bino babien. Ndeko landa na bokebi nyonso zela nanu namela mai. Ok, merci beaucoup. Nameli mwa mai emeka mpe kokitisa motema na ngai parce que motema na ngai epeli penza moto mpona makambo oyo bandeko balandi tolingi toyebisa bino. Toye na nzela ya concert oyo eutaki koleka awa le 27 juillet ezalaki bongo mokolo ya samedi oyo etuluku ya bato bayaki ebele kouta bipai na bipai mpona koya kokumisa mpe kongumbamela nzambe ya lola. Bandeko boyebi ete etuluku ya bato oyo bayaki c'était mpona koassiste na concert ya ndeko to pasteur oyo ayebani makasi na nkombo ya pasteur Mike Kalambai. Bato bayaki batiki bandako na bango, basi ya zemi, bana mike, bakolo, bango nyonso balobi en tout cas tokei mpona kongumbamela nzambe mpona kokende koadore nzambe oyo asalaki likolo mpe na se. Mais chose grave lokola kaka bino moko boyebi ce qui s'est passé na kati ya manifestation wana baye kopesa bilan ya bamort, c'était 9 wana nde ezali koyebana jusque là, mais balobi bibembe eza ebele, c'est plus de 9 personnes, plus de 9 personnes, sans compter ba blessés. Il y a des blessés aussi na kati wana oyo nano batangami te. Et de médecins qui sont en train de soigner jusque là bazali koluka bapesa nombre oyo ezali officiel, mais oyo ba repéré jusque là ezali nano 9. Toye awa te mpona ko contredire bango, mais biso toye mpona kosala analyse. Analyse na biso ezali nini? Analyse na biso ezali ete toyebi tango kolo Yesu aye na se ya mokili alobaki venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés car moi je vous donnerai du repos. Bandeko balandi ya EHP Media landanga na bokebi nyonso toyebi ke le repos véritable vient de la part du Seigneur Jésus-Christ. Yende mopesi ya repos, yende abikisaka bato, yende akangolaka bato. Vous allez remarquer que d'après ce qui s'est passé dans les concerts, na esika ke bato babika, mais toyeko se retrouver naka ya ba mort. Toyeko se retrouver naka oyo bato bakufi. Batongo bakufi ndenge nini kaka bakufi boye penza bango baye ko ngumbamela nzambe baye vraiment ko adore nzambe baye ko luka elongi ya nzambe me ndenge nini bato bakoki kokufa kaka boye tuluku ya bato bazokota mabele donc ba arrêter kaka ba course na bango boye très tôt. Bandeko balingami, ça c'est une question que nous sommes en train de nous poser et c'est une question que je vais aussi laisser na appréciation ya ba nyonso bazali kolanda biso na kati ya moment oyo bato nyonso bakoka komituna ndenge nini eske ezali kanda ya nzambe nde eye koboma bato oyo ba 9 personnes oyo bazalaki penza bato ya masumu nde nzambe tata ekokitisa ba ange na ye abomi bango? Question mark. Wana ezali motuna, yo komituna, ngai pe na komituna. Bongo na mbala nsima tango tokoya lisusu kokutana topesa biyano to éclairer pe bato mosusu
par rapport ya événement oyo eutaki koleka. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Mais tu qu'on se rendre compte que na esika ya repos ezali nde liwa oyo bato baye kozwa na kati ya stade de martyr. Alors liwa wana est-ce que nzambe moto andimi yango ke aboma bato alors que bato oyo bayaki koadore ye bayaki koluka elongi na ye, ou bien ezali satana akendaki mpe kokota na nzela kaka ya concert oyo mpona ntina ete aboma bato po ke image ya concert ezala mpe mabe. Wana ezali bamituna tokende komituna, me kasi nalingi tokende kolobela eloko moko ezali très profond en tant que analyste, en tant que journaliste d'investigation. Nalingi natalisa balandi nyonso ya EHP Media eloko moko. D'abord, spirituellement, toyebi que tout adorateur ou tout culte qui se passe en église, tout doit être sur l'autel. Tout se passe sur l'autel. Donc, dans la spiritualité, eloko oyo babengi autel ezali na impact makasi. Et ce qui fait la force de l'autel, ce n'est pas l'autel lui-même en question, mais ce qui fait la force de l'autel, c'est les sacrificateurs. C'est-à-dire que motumbi mbeka mutu oyo azalaka na autel wana nde yende akoki korendre autel ekoma makasi to autel ezala faible. Bandeko balandi, culte nyonso oyo elekaka, mouvement nyonso oyo elekaka, soit adoration nyonso, tout ça se passe à l'autel, parce que c'est à l'autel où Nzambe ayaka pona ko consommer, Nzambe ayaka pona ko recevoir ce qui vient de la part des humains. Donc, soki tolingi tosala malamu analyse, nous allons comprendre que na kati ya stade de martyr oyo concert bandaki ko se passer mokolo wana, il y avait un hôtel spirituellement parce que tout se passe à l'hôtel. Maintenant bandeko balandi ya EHP Media landanga na bokebi nyonso, c'est quel hôtel maintenant qui a été dressé na kati ya stade de martyr? Nayebi ke okomi sikoyo attentionné parce que makambo oyo nauti koyebisa yo eza ya solo. Nayebi ke okomi sikoyo na posa okoka comprendre eza nini, eza hôtel oyo wapi ezalaki dressé na kati ya stade de martyr. Parce que nous devons savoir que eza na lolenge mibale ya ba hôtel. Nous avons l'hôtel de Dieu et nous avons l'hôtel aussi du diable. Alors, hôtel ya Nzambe, tango ezali dressé, ezali hôtel oyo ezali rempli na ba adoration ya ba santo. Ezali hôtel oyo ezali rempli na ba prière ya ba santo. Et c'est à cet hôtel-là que Dieu est en train de recevoir, de recueillir l'adoration, de recueillir les prières de tous les saints, afin ya koya kopesa bango sikoyo biano. Maintenant bandeko balandi ya EHP Media nalingi tomituna biso nyonso, tango Nzambe sikoyo azali kopesa biyano na hôtel na ye. Admettons que bato nyonso bayaki pona kongumbamela Nzambe. Maintenant, est-ce que Nzambe ya lola, après avoir consommé l'adoration, au retour de cette adoration, il faut apesa bato liwa? Ça, c'est une question que nous devons nous poser. Après avoir consommé adoration, après avoir kozwa loyembo pe masanzoli, est-ce que Nzambe ya lola, lolenge na ye ya kofuta bato, il faut aboma bato? Il faut aboma bato? Ça, c'est une question que toi et moi, nous allons nous poser. Giango tozali koloba, bo s'abonner vraiment, bo s'abonner ebele. Pour liker, botindela biso ba commenter parce que tolingi vraiment bato bazwa lumière par rapport ya likambo oyo. Awa epai na biso EHP Media tolobaka que la lumière soit.
que la lumière soit na kati ya likambo oyo bandeko posana kende komela lisusu mai po estoma bandi lisusu kosala pasi ndenge kaka nazoloba boye makambo oyo mpenza ezolalisa nga pongi te ezopesa ngai kimia te kimia ezali te komona ebele ya bato boye bazali kokende kaka boye na mabele na bamosusu bazali na kati ya bahôpital bamosusu bazozwa nano batraitement bandeko. C'est vraiment un grand polémique vraiment qui s'est levé dans ce temps ici par rapport à concert oyo euti koleka. Eloko mosusu nalingaki vraiment en tant que analyste tokende kosala mwa analyse ezali ete toyokaki na nzela ya alanga nzembo oyo babengi Werason ntango aleki na podium soit oyo tobengi etumbelo alobi na ndeko Mike Kalambai alobi sikoyo okoti na cour de grand. Bandeko cour de grand oyo Mike aye kokota eza cour de grand oyo wapi? Eza kaka cour de grand oyo ya koyembela Yesu soit koyembela Yesu sikoyo na ndenge ya stade. Donc ezali grandeur par rapport ya bato oyo bayembelaka Nzambe na kati ya ba église. Bato oyo mibale bakutani na kati ya chambre na bango mwasi na mobali bazali koadore Nzambe pe koyembela Nzambe.